Alex ba récit. Vous comprenez? Après ça va preuve qu'elle est Karine mbongo te. On y bisika ba problème zo mwana. Sikoyo normalement mutuloka Myriam Mokonzi ayebaka Karine kitoko pour Karine na Kishasa a Karine sa ba clash ndenge na ndenge. Karine a gafela bato so ba bande ko appuyer. Botongo na parler. Il faut appeler ce conseil petit rando comme de Panama a luko zo do kibanini. Moi orientation quoi. Lelo oyo sœur na biso Myriam a comment condamner Karine Mokonzi. Mais na hôtel ba buzo banyo so Karine Mokonzi banda ko sala. O lelo musu ko mo bimisa bu. Ando sa ngona ndaku na ye. So ki na kata ndaku te na salon te tam mususu na véranda. Sœur Myriam, il fallait préserver nanou libala na ye. C'est comme si grande sœur emboîtée n'est qu'elle est pas il y a une déconnexion centimètre au pétant bazara na relation amoureuse nan déconnexion Karine Mokonzi après avoir ko kabwana suka comme ko bimisa ba audio boyina sito message na marambongo moni ba Karine ba déconnexion belia basi ba le karana ba internet ba message na bona ba biloko ba soubresso o comprend na buzoba na ba bêtise mais na ngambo Karine mais na hôtel boy Karine Nengazawana, asa fanatique ya Fali, na degré mon zéro. N'était pas chance au monde que Karine a fandi chez Batenzemba Fali. Oui, na ke mutazo ke na en extase. Oh, yo quand il soleil moi betete abi bakuta na Fali na hôtel bazar so bena entre ça aussi ça wa dolte na gel chaud. Mais Karine a quoi cette sac? Téléphone est quoi? À mon le king. Mon natie botalelanga Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu. Après avoir défilé, na cité Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avons information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé Asiga. Ya Tobina Congo Température. Bienvenue, Bachar Internet à Congo Température. Un grand merci à lui, on l'appelle Fabien de Bilto, agence FDA. Babi bana nyonso ya poto bana tout besoin à Bruxelles, na Paris. Besoin aussi na mbogo na bino bokende rapidement même ba colis na bino ba carton. Bokende na agence FDA et pas Fabien de Bilto. Vraiment kunama borozala assuré, borozala bien transfert d'argent. Pena routine ba colis na bino donc on a rue Dublin numéro 18 à 1050. One of moi bien bobengi ba numéro aux affichés à Peggy Titan. Na repris ça vraiment ba itinéraire précise. Je dis un grand merci à Joe Lili Atal en chair et annonce que messieurs en ce net moment. Un grand merci aussi à ma fan Nyonso Bato tout batelandaka émission analyse sur le net le Laka Congo avec Peggy Titan. Merci beaucoup Nabato tout balingarangai. Merci à maman Arlette Matoko depuis Londres et merci Nabato tout Pape Lizobo. Merci beaucoup na Patrick Biro donc na pesi mbote Bologna na pesi mbote bisiko zali na Turquie na pesi mbote na bala nyonso ya poto o balingara Peggy Titan balingara vraiment travail kitoko Peggy Titan ça la bango parce que babi qui TV za radio te biso ming tonga tout ça la analyse ya malonga. Merci beaucoup na équipe technique aux alliés accompagner ngai surtout na régie finale il y a Christian Moukendi Touré ainsi que na le cordon Shadrack Discored maman Rosette la fleur d'Ambour allez là dans alanga mon plateau je pense toujours sur la par rapport à comportement de moni moto zali kopela na la team wata entre Héritier Watanabe et Karine Mokonzi à faire bijou to meka ming kosola par rapport ya marambwango ningezo s'est passé moi ba actualité mususu o pego yaka na kati ya émission to solango parce que biso sala analyse sur le net pe na lisolo ya ndeko na biso moto tuko mona bilili na lobela ki ngo pe déjà na émission précédent ou akufaki na Belgique Dido mais au ming toujours sur la par rapport il y a chronique musicale nande qu'on a vu Valdi Tambo déjà je le salue je dis bonjour Valdi. Oui bonjour Peggy Titan bonjour Pene Bentor nyos barozo vraiment di baku ya Rolanda biso na canal Congo Température et pas ya maman Rosette la fleur d'Hambourg na profiter pour l'occasion na pesa mbote et pas ya boss na le silencieux ou pesa la chance dans les carbon na Congo vérité au mokin mon baby pourquoi pas Hervé Malenga papa français mituneza yo. Réponse merci beaucoup Tokoti maman à faire ya Myriam Mokonzi na sur Webi Kombo wana okango déjà au lelo tout le monde a vraiment ba comportement
Marambo Ezo les canalelo, Azo Salava direct et d'abord Oyebaki Myriam Mokonzi na internet étant qui. Si bon koyeba Myriam Mokonzi, grande sœur Myriam Mokonzi, ezaki na canal ya ndeko na biso Karine Mokonzi. Ou apibiso nsoutchaka na mutuke baza ba famille par rapport pe ya kombo na bango. Elongi pe. Ouais, elongi vraiment penate mais po bato bako kokana pe na bato na mukili bakokana kana. Monte sotali ndeko na biso le janvier. Otali na ave na biso Marie Paul au monde mwazana mo batre mais baza bande côté vous comprendre eza mukili bato bakokana bango mais ngaso na yebaki ndeko na ngai ki grande sœur na biso Myriam Mokonzi eza na canal ya Karine Mokonzi tanga bande ko boka e nde bilo mo ya bongo et lelo to moni siko vérité bimi par rapport Karine na ya Myriam Barabande côté étant que journaliste étant que présentateur chroniqueur musical OP le lope na rate internet validi tamboat ba bio analyse ni osalaki par rapport il y a le Cameroun le l'autre to mon appel Myriam bimo pas tout ça là-bas direct et tout avant de kota na sujet mususu d'abord auto na mon capital les Cameroun o bane ko nungwa na lelo na internet ya Myriam o alingi mobile soki Karine alingi mobile na donc makamona tout analyse ni validi tamboat. Oui, en tout cas ça lenga pasi comment na bato bazaki tamsu ini baka bona kakaboye. Côté wana nazana na ba condamnation na condamné mutali boso Karine Mokonzi pe mutami balé grande sœur na Myriam Mokonzi au moins na mukilo balobaka soki lisolo bat bazaki tombe sous 3 personnes lisolo ne bimise que moi comme ta bimisi yango okopande kona pegi lelo oyo Myriam Mokonzi a se décidé à bimisa bilo autour ba salité nyoso bazara ngo na Karine ba secret musu bazara ngo na Karine et ça pena bien te ça bete do pesa passe makasi et pesa passe makasi pour c'est comme si grande sœur emboîté na ka les pas ya ndeko na biso centimètre au pétant bazara na relation amoureuse na ndeko na biso Karine Mokonzi après avoir ko kabwana suka comme ko bimisa ba audio boina sito message na marambo on la ra bon internet oui ça na bon internet que y a pas c'est ça que sœur Myriam il fallait préserver nanou libala nae on comprend il fallait préserver libala nae moni ba Karine bande on so belé basi ba les carana internet ba message na bona ba biloko ba soubresso on comprend na buzoba na ba bêtise so le lope batali samandu ki pa na ye pas comment répondre au moté que akobambe na mamba lukuta na mambu ya solo oyo osala pena faux kota Karine Mokonzi ngai na salaka analyse mo na meka côté ya ndeko na mwasi poto solaka na bien na analyse na lobana na yebe Karine Mokonzi yo comme no poto déjà luko boma barando ya mike pour lui juste lui tuer à l'agréable o luka vie poto zo ko la peine ba âge Karine Mokonzi ça sous Karine en 2016 té âge poussani on comprendre tom so ya gipena libala bala ki avant tom so ko peine ba 4 enfants la minute pour nani ozaka toujours na ba fertilité lelo oyo sœur na biso Myriam a comment condamner Karine Mokonzi mais na hôtel ba buzo banyoso Karine Mokonzi banda ko sala o lelo musu comme bimisa bwe ando sa ngona ndaku na ye so ki na kata ndaku te na salon te tam mususu na veranda ando pese conseil ni attaque grande sœur pozaki mécène na ya ando ko sunga ende to ki mamoza no futele ba parler bwe na bwe yokaki Dieu à quoi comme bien est-ce que lelo siko bénéfice nini ou bien ezaki pona nini ya Myriam abane ko sunga Karine ezaki pona a gagner nini d'abord est-ce que loko wana ni lelo pe ba vérité bimi ke ba bande côté ce qu'on ninga bane ko sunga parce que toti ko zoa message ya mwana musala Patricia o ça non ça n'est pas Karine abi ndaku ya Karine mutabande ça mamutu zaki ya Myriam ce que ya Myriam ane ko sala ngo zaki pona nini. Oui, moi ni ko sunga bat na mukili bunyo sa sunga te ke po na suka retour mo eloko mo efutaye mais déjà ba na cop na biso o na ke pegiti ton fanda ya mo na palomo na mutumso abengera na Londres mutumso na Paris mutumso na Belgique mutumso na Clermont-Ferrand kota ba fe na Silver wana ni champion judo o lelo libanga ke change mo bimba yango nati mutumso na posa ba yebaye mais Karine Mokonzi takida muto azaki na audimat Karine Mokonzi na kata communauté congolaise ce que mettre communication mobo et ça qui capté na seconde on comprend terme sous concert na Myriam Mokonzi pour ça ba basi PMI il a intérêt quelque part même na ma musique oui intérêt na terme sous Karine lobela ka e pa yo kana monde
Si on a retour, on a pas de foot à Karine Mbongo. Toi, quoi, s'engager à foutre les bandaku, on a s'engage que Bango. Il y a même dans le cas Karine, non que Karine dans le cas qui est. Parce que Karine, dès qu'on a un problème à ma camoise et mon Karine. En tout cas, on a un moins au poussa vraiment. Pour battre belle bataille, ayo quitter. Vous comprenez? Mon but c'est pas qu'on tozanga makambute, tozanga makambute. Les le commis. Abimagina moi si mobali ya sœur Myriam boyena bloqué ba compte na yenyo so maramoto a bloqué ba benga ngoni ba page na ba Facebook ba YouTube na ye donc ba chaîne na YouTube. Pendant temps la besoin me ko sala moi analyse moi muke o comprendre peut-être que problème eza na makambo wana ba internet ya Karine wana. Pour ça tali makambo Karine a déploré o azo lela mbongo na etam sur YouTube. Est-ce que sœur na Myriam à quoi ça va prévoir l'accepter qu'un autre ça Karine Mbongo on est correctement pour YouTube à l'acceptation estimation. Vous comprenez que na moi boy na futa ki autant na moi na futa ki autant à l'accepter récit. Vous comprenez après ça va preuve qu'elle qui Karine Mbongo té. Mon ibisika va problème zo mwana. Sikoyo normalement mutuloka Myriam Mokonzi ayebara Karine kitoko pour Karine na kishasa a Karine ça va clash ndenge na ndenge. Karine a gaffé la bateau sur bébé ando ko appuyer. Boton on a parlé. Il faut passer conseil petit en comme de Panama ah Lucas wa do kibanini. Moi orientation quoi. Lucas vie de joko libani bo sala maramsus. Karine Mokonzi finga ma pata na kwa Myriam. So qui na santé na kana libanda. Donc Myriam a participé na nini wana. Na buzoba so lelo bimisaso bébé lo motala Karine ku lobaki boy. Tala Karine ku tanda otonga kingandi. Tala Karine ku taloba na biso boy. Karine pena na bano ozui. Moni balobaka vérité secret c'est le roi bomba na mutema. Karine, lelo na yebite so c'est allé na limbeleto na mbeyambeya to ndeni ser na ngai ndeko na nga mwasi. Lelo Karine Mokonzi bimisi ana casquette moi c'est comme si ba ndumba. Poto yebaki côté kuna papouche. Vous comprenez? Pour moi on a besoin vérité, le bec kuna papouche. Karine il paraît au bimina de kuna biso artiste na biso à bon vent. Vous comprenez? Kotanga ba kombo te boki parquer landela. En tout cas, pendant ce moment, on a lié de causalité zate. Na tellement mutute. Obimina ministère na biso bon va. On va ndeko na ngai. OK, peut-être lisolo pour anine. OK, kumisa kuna aye pendant le loro mo etomo lo est bien boina. C'est n'importe quoi. So tale lo comme monsieur étalé. Pour déjà bimara ba bilo mo pas centimètre, Karine datonga gi wase kona na nyona comme na ser na biso na tabu fatu. Ouais, bisa kutabu fatu ne Karine ndazana sope entre tabu fatu ndesa Karine ke au moins ndeza na kuwase kwa kulanda raté ana mwa biki mo boy bilo kona nyosi bande ko sala faux na ndroit ya Félix wase quoi et ezaki ko vilipande c'était une diffamation on comprend parce que bilo ka comme le roi asumba na nganda ozo sumba un peu partout on perdre place ni okende Karine ando finga fali pour na parler na e Myriam ando pese conseil ni na bato bazo côté la Myriam wana azalaki na wana pas ki grande sœur ko lo apeke non Karine à partir d'aujourd'hui babilo on a lingué en sauté or yo que lo prend place au kendete pour yo m'tando gérer Karine ando finga nani comme ne ndeko na so moi si on a moi ça fallait pour c'est quoi nana ketchup Myriam Mokonzi a participé na nini de bon tout bazaki batabuso ba yonga pela nonga soka epela. On comprend. Mais là, on a un Kamabe, souka Karine peut-être on a droit de réponse par Myriam Mokonzi. Et ça la clash ya Mabe, autant monsieur Kobe, ça tombe sous serre na so Myriam, tombe sous libala na et tout ça comprendre wana. Pour Karine tant on a aspect sa communication, à 20 ans de toutes pièces. On va pas ndeko nanga. Oui basane basana. A bambana makambo et salamate pour Karine azaki na kata ndako wana, ayebi gauche droite ayebi secret ndako wana tamukeza aki wana. Nande yoki ba biso ba kinoise ne bazake veiller abande pe ko bimata vanda kana palais mais trop en tout cas to luka un peu to éviter mon communauté congolaise c'est comme si ba valeur et aux l'éclipser pour na banti valeur n'était pas comprendre banti valeur et aux place ba valeur makasi na biloko to ko appuyer te ba appuyer ngo Karine a sala rabuzoba asa mutaleki banyo sona fanatique le so à ce qui concerne makambo ya visibilité d'internet la kata communauté congolaise non la communauté congolaise plutôt non le bateau va évoluer ailleurs te ba congolais bando évoluer ah donc on pas musicien bango tout mutaleki bango no dimat c'était Fally Ipupa mais la deuxième c'était Karine Mokonzi. Attends, ma musicien n'a marché ma montée. Tout fait actualité à Fally, album à Fally Control, mais arrivé à Karine Pen à Paris, et ça l'a payé.
Ah oui, merci. Na bibliothèque ou Karine, en tout cas, vous excusez, normalement, la communauté congolaise, c'est Fali pour pas Nassimane Moïse Mbie. Nassima Moïse Mbie, c'est Karine Mokondi. Karine Mokondi, on a battu un soupe dans tonton, moi, il y a bien fait un palais, na Paris. Maman P. Ça ne faut compte, mon combat Karine Mokondi. So, petit Karine Mokondi, sur Facebook, on a plein de Karine Mokondi. On comprend. Au moins, il y a battu avec la R. Tant qu'on a tout fait, album, il a fallu pour pas. Ah, là, c'est du n'importe quoi. Arrivé à Paris, non, arrivé à Karine à Paris et tout fait quel album. Non. La classe n'a pas on comprend na makambo na tout ça là. On comprend. Bon, le bela makambo na ba site musu tenet pas avec ngai papa Ricky. On comprend. Pas ba Congo France pas di pumbate. Na ba site ba luka ba baisse ba luka moi ba gagner ba vie, ba na moyen te ba luka eximité ba ni ba créer kaka. Ni ba beta ma solo wana. Fali pour disque bimi ya le kimba mona na ba chaîne wana obiso don sto chara miso. Hein? Ba togolais ba oloba, ba ivoirien ba oloba, ba ghanéen ba oloba, du n'importe quoi. On y a le moment circonscrite. Il y a un niveau qui a biso communauté congolaise. Vous comprenez? Fali le il est au clair de la ligne. Vous comprenez? On a la vérité me sort le bango et comme un fanatisme. Mais le lopé de Moni Karine moi ça on dirait direct ou bien vidéo à l'obéque à ce qui pardonne pas artiste émission surtout à l'État bango ainsi que n'a fallu pour pas et puis tout le monde appelle les lopé bateau ming bateau appuyer Karine et d'après bateau mais na ngambo Karine mais na hôtel boy Karine ngazana asa fanatique ya fali na degré zéro. N'était pas chance au monde que Karine a fandi chez Batsenze Mbafali. Oui, na que mutazo que en extase. Oh, yo quand il soleil moi betete abi bakuta na fali na hôtel bazar so bena entre so aussi ça wa dolte na gel show. Mais Karine a quoi cette sac téléphone quoi à mon le king. Rêve na suka ya wana plafond. Mais là ça linga fo tana ba clash na bango comme combat de on a so ça wa dol. Moi c'est mon cousin le king tabanagu na pese ba moto skaza na mikili amputu et quand tu combat Cynthia Wadol et comme bimakuna kuto Cynthia Wadol a salini Cynthia Wadol son ni bimaki alala na mutu mongwe asaka na 4 lettres dans babimi si pe comme Cynthia Wadol kana ba faire makambo ya Myriam otala makambo procédure Cynthia kendela ba poto wana eza mobile mtabengisaki au moins c'est comme si eza relugler dans on comprend ndeko na ngani et ko bomele image na e noko na ko vana bi pechongo na obengisa ta musuku na ngana guta ete ba bi déjà que pechongo de ba sana menga baby nde ba bana kikongo makilesa ya ko beba mais mote ndoko ngo suta pe petite sœur na tiriki wana ma to en tout cas to tsika mutu na muta mais ma fardo na e ya masumu mukumba na e vraiment et ça langa faux c'est comme si tout ya jalousie comme matamo makasi vraiment na biso ba congolais. Hein? Pour tout le monde, surtout, bateau bazana makambouté pour accrocher makambu. On a fois finga quand on rende au confanda pe bonnet bambuta di kasu. Afanda katali abi non, musique na so Congo ndezo beta na mikolo. Fali pour passer mystique. Et après na batum suba ya pe ka bakoma fanatique pour lobi vérité. On va pas ndeko na ngai. Mais ndeko na so lo ka vena so lo ka selo scram, vena so luango, vena ba yango. Avant na so fala sa le robaye. Journaliste que tout dans les king ceux qui a su disque d'or te pona nini na ko pese mbongo boy na boy yo c'est la kama ba fali po yo loba mato mais nzo ande fallait vie pas vendre na palais atala que munora bebe tel solo que na te ki de ba disque plus de 30 000 disques vendus ba nini dans un disque d'or fallait le bongo avec assurance fallait que en le bongo sans tenir compte que il y a technologie des évoluer oui puis que le ça là que fallait pour pas sur disque d'or ou na disque d'or ou et ça système actuel il y a ba streaming on va pas ndeko na ngai quand les aki font dans 50 000 disques vendus au 70 000 nde ba yo peso biloko wana les déjà sous bon ndeko na ngai faut que na ba streaming wana quoi n'aime des autres se justifier et de convertir ba makambo wana. On va vitesse. Ayesus, a David Betty na Bichu Award, yaya. Na Bichu Award wana. Pardon expliquer le comment mouké. Mon épisode toi boy, toi na problème non na Katia. Le secteur socio-culturel, na mboka na biso. Moi na Nigeria, un pays comme le roi Nigeria wana. Et ça le roi bisoté. Déjà kuna basala rapena promotion ya artiste na bango. Vous comprenez? Déjà les lo na ba Bichu wana pour voter mutu. Basala système de streaming wana oh ngata msuna ebindi bakota ngote na téléphone ata basunduli ngangwe ko voter fali oh kokangote mais bango yakina ba télévision zoleka le internet pour voter Davido faut ça la faut bon là que ça procédure
Parce que biso a Kidiba, faut encourager Moutana abimi deuxième. Malgré tous les soubresauts, les hauts, les bas et Makambo, abimi deuxième. Merci beaucoup Vadi Tambona sur ton solo là. Ton solo là Marambo ya Fali Poupa. Oh ton solo là nous sujet toi namo. 20 secondes. Moutuloko la comme qui fanatisme, oda chroniqueur. Fanatisme ndengenini. Lorsque Moutalo ba vérité, soki oyamba mutumoko pardon, so yambeki mutu moko azo finga eza fanatisme te ngana lo ba vérité c'est mamu nazo ba ona na fondango to vandanga bino afali pour paswaka to fait ya Skyrock que bota problème aya osakana te bato lo ba bilo rebele bele ngana kenya na internet na tali Skyrock ezanini n'a expliquant ba na télévision on peut ka fanatisme eza biloko ba na bota manga zaka mamba musique pena ya moto ke mamba rap na tika koyoka ngote na Kishasa ba to fait musu toyoka kana ba Skyrock wana ya obanga na 2 minutes ba Skyrock bicho de 2 minutes beta liso nango to ba wera na ba shibando régner non ya faut on dit mara ba te fanatisme te na lo ba vérité donc o léser vraiment en tout cas zo ko na e bo finga pe mingi boluka de fois sika o zolo munene pata bula héritage otikila ngayo bango tembeti. Merci beaucoup Vali Tamboué. Tu continues la deuxième partie na biso o eza tozo sola siko affaire bijoux. To moni pe ndeko na biso janvier mokondi o le lazo bimisa ba vérité à Karine. Analyse. Ouais, ça ba tum story o lobela bango te moni John na bosani français lo ba le mobe les hommes moyens ba disicta pona na batu on comprend faut to chama moi likolo biso mo non tout c'est sous-estimé raté ta ba kombo net ba janvier banini na hôtel bo il est rien sera l'écart na télévision est-ce qu'ils est grâce à Karine Mokonzi le loko moya ko loba maramo be so pende nyoso na pona ngana taxango eza diffamation on comprend en tout cas batulora bon to ko beta masona bon to intellectuel ndeko nanga tu évoluer. Merci beaucoup affaire Babijou. Et là, on est entre Karine Mokonzi et héritier sur les réseaux sociaux. Zani nezo sala bango. Et est-ce que ça répond par rapport à Karine a déclaré qui Nenga qui a passé un message qui a travaillé à Rosa Animara Moussou Marama musique à Zanangoli souhaité et le Marama senti et bimi tous on a pu bateau baoza na kata la team bazo finga et Karine Mokonzi. Est-ce que qu'est-ce qui se passe entre héritier et Karine? Ngalelo soki Karine comprendre. Alobi makamora mabe. Pourtant, à l'endroit de Richie Watanabe, non, normal. Non, normal. Pour Karine, tant que vous finissez, ça y est, Richie Kuna. Et Richie a arrêté pour un. Bon, le sera balou qui lié. Ça m'est égal. On comprend. Donc, net makambu pena ya mamba bijoin na ebi pene belete. Na ebi pene belete na ebi te na moneka nyama ko razo me ko expliquer le kan ngana linga ko se rabaisser te. Na yoka ki pe ma ramone pene belete. Na mamba bijou na monaka ngana on dit moi terre à terre. Sauf ka keta na monaki ndeko tanga kombo anani. Janvier. Il m'a ça wana. Il n'y a pas de explicité, c'est que l'on conçoit bien les mots pour le dire vient aisément. Au moins, on a bégayé, on a fondé, on a créé un macamou, on a rambouana, on a fait un mot de la fin, on peut clôturer. Oui, on a retenir. On a Karine Mokonzi en tout cas, le cas un peu au salamois réorientation. Dans la théorie, dans la classe, il y a constructivisme, il déconstruire pour bien reconstruire. Vous comprenez? Ce qui est par exemple, il y a des fissures, il y a des traces, il y a des images à Rokoya, il y a des bambangote. Il faut que au boukango, au bande de la kotonga. Vous comprenez? À bande de la kotonga, non, maramuna, banini. Ah, mais quand on peut réorienter l'image, oh, ils ont sali, oh, ils ont peine bien té. Oh, finga, au salam, comme tant de comme aux ongles, ils ont bien té. Aux amours, moi si, vieux ça non moulay. Au cours de ma bala, au cours de la ramsus, mais le route n'a déploré un endroit naï. À Salara maison naï mon kuna, à Salara promotion, ma camboubani, genre marketing. Ce qui est en relation bien. Na batunyo so ke anga ba fan e bele banga ba yawana potala odimata Karine si finga la zala comme son anniversaire à Jaël Show Karine la sala vidéo mo be pan ya minute wana ngana kota na vidéo ba pel na Paris et na moni on a Karine na moni on a nani na ba vena so benga ngate o comment na Karine o comprendre fala kanga mania s'accrocher na biloko wana to luka mbongo to sala mamsuka pono felete o comprendre to chelo ko na mutu na mona bandeko musuba wale kana TV na mwazo finga musicien mo pona musicien mo boy mais ndeko na otala boy bana balo ndole kana TV na changer ketch mba mi balete chemise même ozo gagner nini
donc ce que soit bango suis bango ba gagner nini nga na finga raté mais yo ebinde to vivre na biso na mukem ke to bunda no to bunda na biso maman na bende de tomsu ndeko ana makambute ya à quoi bon tomsu ya rosala kaba makambwana tout le monde a sa dédicace et foot à Bangosko ya na ba lelo nga sala kali kamo e foot na nga lelo na dédicace na valide pardon monsieur Francis on appelle son mot de Sigozali il est camerounais en France attendez analyse mon antenne au sala sur muto caméraman on atteint comme on a bio fanatisme sur Fali Poupa ezaki na thèse na antithèse. En tout cas, c'est pas là qu'on a thèse, c'est pas là une antithèse. Tant que nous avons recadré Mouké, nous Fali pour Gonabe en Golgotha, lié à la répétition, on a kigé. Les beaux temps les acquis n'ont que bando quand la porte, il y a une discipline sous. Tant les font les portes, Basarato, la basso à la Mabé, non aucun de Canada, Buena Bebe, rebelle. Il y a un mec, Johanna accroché à côté, en tout cas, merci. Na CPI, la antithèse, na okak. Tout le monde a souké souké. Moi, le Romogueya, à Foutaki Palais. Ça 20 pene qui comme bes ko afindenge juste fatina ta ça 30 pour nous mon abonnement Canal Plus. En tout cas merci monsieur Francis natika ko lobango te mais lobi on lelo pe ningisa moi ton nzambe la dédicace oui na profiter l'occasion à saluer bongo l'international trésor pour tout tour et gaga mutu akabara basenga raité ba proposer raé. On comprend. Viens dans la liste de propositions. Photo ça la boulangerie mon Angeli. On comprend. Photo ça la hôpital Moro beto dispensaire mon Amassina. On comprend dans un cahier de charges Marambognoso. Donc l'international trésor pour tout Moutaka Barabasenga qui a été proposé ba proposition. On comprend. Il a proposé il y a Bodi Bolanga qui makambo na pesimbote na Hervé Malenga papa français pourquoi pas Irène Ngoya maman française son a boki mère au te faut mais ça faut boire railler. Et ça, maman, on dit malo, batora, ba mère malo, batebele ba critiquer après liwana e. Bola munem de bimise zoba. Pour ayamba batebele sunga. Vous comprenez? Oui, ça là qui n'a pas tanga confiance. Moi, y a tonga ta sala boyena boy. So batika na idéologie na bazali. Mais malgré tout idéologie na, ah ça le grand mère maloute. Y a quand accroché ka mère malou na kimuté ambolam. Maman sociale. Vous comprenez? Mazo tonga marambu fort. En relation avec Tunyoso, Malolo Loris la congolaise, Bambote Sigozali, Malolo. Quant à moi, je dis merci beaucoup à Ami Gongombo. Ami Gongombo, mon konza 26 communes, na pesi Mbote Bisiko Zali. Merci beaucoup na ban tout ya poto bazo soutenir Peggy Titan. Na pesi bino Bambote le mignon garçon de Paris, le baby fat. Na pesi bino Mbote Jolili à talent cher et en os. Bon na pesi bino Mbote et surtout Maman Rosette la fleur d'Ambour, Babi Mikolo agence des AC Moko agence FDA. Donc, et pas Fabien de Bill Tobo qui est dans la bottine d'Ambo. On se retrouve à la prochaine. Bye. Mon atier, botelelanga, Congo température, ya maman Rosette et la fleur, Nadambu. Après avoir défilé, na site Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous, information à temps réel. Congo Température. Et y a Congo Température.